Est-ce que les lots aux accords dans la relation bien à Maïso Fabo? Nazolo bela aigle. Vérité et tika la vérité. Aïe kokuta da aigle. Azara na succès depuis quartier latin. Ya yé na misu na yé. Asali succès. Yé succès sili. Aigle azaka na succès. Ko muta bongo pese respecter ndeni. Ko bat ba confondre que ça ba leader musunde baza ba vrai ba to monotonie. Mais c'est pena benga to 110 mois service. Na yepe na luki na lingi boule na plage pe service. Donc maestro benga bi splendeur vanda plage to plage nzembo service ya fali. Ah dege yozo ke la déjà la bêtise grâce à ta vérité. Et ça blague té. Na vena biso pena ya katala sko mission oya yemba ka 7 sali succès. Mon bébé je te jure que pas c'est comme j'ai juré. Nazoko kate yango na sengi ya banda. Ma boile pe minyo kona na ezo exister. Mais tout le monde a dit Batu bakoma ki arumbe komi kilo. Journaliste moi tuninga question avec la mission banzembo belé mais o ezobe tezaya ko compter na bise papa bino boluka nini. Soko zota match à Léopard 11 joueurs bazana terrain. Soki Dibi ekoti et ça makana joueur moko. Atondi sa martyr abeta ka ba stade batu libanda. Omona ka to mona ka te. Bon yo yebisa biso combien de stades déjà beti atana bo stade à Brazza. Ah faut que tout na bino bongo. Ah. Ata stade à Brazza, stade ni obeti. Ata ba telo 20 mais ata mususu rien. Bon, to longo na biso martyr ka na Pullman 300. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komela pe Koyoka Ntoule na niveau ya 2 fois te boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, Awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, Awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunangai Nini, Kaka ceux qui aimaient la Silesi, Mbalamoko Night Club, To boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli Sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Forza Italia Trésor Soki Drish da Costa Zingania ou dansant relax Je n'ai pas le choix Papicho Matendele Adrian Regi Héritier double impact Gaëlor Mbala Foto Feti Eric Macron Kabasele Il reste beaucoup de scénarios Je n'ai pas le choix Ekilombo le baron Je n'ai pas le choix Matali Bokongo Joker Eliva lobaki Nabangati Soki beta peri pembeni ya bolimo Nalinga. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde, très chers internautes, mesdames, messieurs. Eh bien, comprenez que c'est pour le compte des films Bonafim News avec votre humble serviteur Valdi Tamboué. En tout cas, Bana Poto, Bana Mokima, merci pour la patience et confiance aux amis. Toujours avant le canal, en tout cas, ça va biso Elenguero, ça rentre surtout tant que vivre bon. Et interaction entre Bisso Nabino après avoir émettre ma vidéo en ligne
suggestion, remarque, préoccupation, souci. Yango sala keto sa musala ndenge longo bani to ndenge bino bolingi. Merci na bayon so batika rabisote a commencer par Yemei, Maman Lisette Lokangeli Foku, une femme pas comme les autres. On a pêché mbote depuis ici Zali Mama. Na Yemei l'architecte international Merveille Kimbuta. Kimbutologie na pêché mbote. Na boss Pedro Banza Ipoups Babi Mokonza Yana Nazmir, les caches permanents, les warriors les plus friqués, les plus honnêtes na pêché mbote. Pourquoi pas les sénateurs Paolo Tudi Lukulu Tsunanga. Et ça l'a bien ban États-Unis d'Amérique n'a pas ça un message il y a un magasin Best of Africa Food Store pas Maman Lisette Lobo qu'on dit vous allez respecter on dit vous allez lire à quoi un restaurant naé Mams African Kitchen en tout cas vous allez ça qui toko ya restaurante bandero so basangana bona kati ya restaurant yo les zones Dallas pas maréchal les surveiller ça n'a pas sibino mbote botika na sabino que après avoir ça ba tourner ba parcours dans les lois ville prophète de Kinshasa les ngana zula bino Yemei l'artiste et musicien Splendeur avec lui ndé to komeka vraiment copain de tableau de situation concernant Maïnio Sozali Kolobambongo sur la toile. Ceux qui chantent disent qui est derrière la caméra même moral dans la fond la chant pour commencer notre communication et directement dans bande saluer artiste bonjour. Bonjour Valdi Tamboy. Splendeur Mbongo. Lelo na film ouais. Oui, na pesi Ken Piana. Bambote bisikaza. Splendeur yeyo. Si. L'homme du moment oui. Ouais, l'homme du moment. Oh, ça non, brève présentation. Pour que vous qui est Splendeur? Ce qui première fois que tu as nanga. Oui. Oh, Splendeur Mbongo, tout en Cameroun, tonton chéri. Donc, Aza, artiste, musicien, chanteur, auteur, compositeur. Pour na bateau, on comprend des mots flous. Donc, Aza parolier, à quelque sorte chansonnier. N'habitez. Les arabes inné ou soit ceux qui ont la classe, mon orientation. T'es chansonnier, ils ont makambo nzambe. Mais ko la moi musique inde na sala ba formation nango. Mais ko komandembo na sala lango formation te et bimaka na kati. N'habitez. En tant que on a bien chose tanga classe nango tu es théoricien en musique et puis praticien. N'habitez. Différence ni ezala entre bandeko ba sa ka musique qui na ngulu nzambe dans botami ayekoli na nenga ya balabala sali musique peu importe si c'est ou pas na bandeko ba utaka bon na classe différence ni ezalaka oya zo sala oya botami nango na ngulu nzambe a sala nango bien eza mabete mais abando sala ngo na kozanga koyeba azo sala makamususu o azo sala maebite ngyo laksa nini très bien mais lingi kolobate ke eza mabe soki otangeli te eza mabe te eya mabe te mabe kaka eza ke okoki kosala okokoma place moko boye peut-être batie portrait okozala chanteur mais batie portrait tangango okokotanga te nde place wana okomprendre ke oyo nazalaka nango eza kaka ya nzambe mais natangela nde te nde ebando tindo siko okende koyekola voilà po place nyonso eza te kaka olakisa ke oyo euta na kati ya nzambe il faut lakisa ke on est comme voilà. En tout cas, merci. Mais na bae mingi bale karabon na bakela si yango ya musique. Mais tout c'est rare on na mutu mo atangela ki musique azo sala succès net na musique ya Congo, surtout mingi na secteur ya rumba. Na ebité soza oza même a vinangai. Te za nango bongo te. Même ve na biso pe fali. Batu misu so bae barate. Aye kolati. Na débit ayekolaka te ezalaka na nzoto mais siko nda ayekola po eza babiloko atushaka so vandi okomprendre oyo eza ntiki oyo eza tanto mundele moko boye tanto professeur moko boye vakendaki bavandaki ayekoli akotisi baplan akoma osanza donc okobanda mpo oyekoli te na kati oyekoyekola. Merci, on est avec un débit. Pour te faire tout ce qui a un éclairage dans ma autre sur la ligne. On solo kwa kanza, atangelango, azalaka. Voilà, venabiso Jean Koubal, atangelango, aza. Ezaka ça dépend. Tu évolues nabiso. Artiste et musicien parolier, quelles sont les chansons au sala na mboka oyo? Kasi makambo tika ba fan ya ba leader rebelle na défaut. Ezaka makambo banzembo boeti ndenge Valdi Tambo atuninga na ba leader na bango na défaut ka boeti neti boso tuninga na lobate fona lobaka po bato yo po chaque jour parcours ya Jésus betama en église
tofongoli na mokanda boye tofongoli boye omona ke mokili mobimba bayebi na bango Jésus mais babetela bato ka parcours à Jésus elikolakisa bamosusu azalaki mopagano première fois à l'église il faut botalisa Jésus akozala yokaka mayebi ete mpo koyoka na koyeba des choses différentes. Des choses différentes. Donc, na bato bazotalanga banzembo sona bazwa occasion te ya koyeba banzembo nga na koma banzembo lokwa ba 12e dan. 12e dan ya yemba pa maestro Fabro. Wa yembela mama na biso Teri ya Lino. Ah très bien. Na koma banzembo lokola ba Montpaul o ba yembela Paul Bindu Musambali. Wana panani pana eka maestro Fabro kaka na koma banzembo lokwa ba Mouribon ba yembela venanga Fabrice Mola na PC bambote bisikaza. Na koma banzembo lokola ba jour férié na koma banzembo lokola ba les jeunes maîtres na koma banzembo lokola Jires Kembo donc na koma banzembo ebele. Donc ce total bien à succès à maestro Fabrio pour participer à Kassi. Oui na ta brique nanga na carrière na ye quoi. Donc so totali na kata cible banzembo na tangeli yo na banzembo ezebele mais on entanga bato ba comprendre que comme la bato na matoi. Mais dans le boye, les autres vivre dans tamo il y a bras de fer entre les paroliers. Maman nazo le boyza ba mambo bakinyo so ba ebinya bandako. Ba parolier na ba musicien interprète. Pour muto pe sinze ba interpréter non? Voilà. Et ça rani no juste tout le monde au pesa ki bozaki maman na mi confidentiel mais souka souka na télévision. Après ça ngelo côté boyna boy. Est-ce que yo na nyonso tangeli so numération? Est-ce que se retrouve na ngopé? Omoni ngai domaine ya makambu ya tant na bandepo na tika déjà kala. Tant na bandote ka banzembo. Même si opesi ngambongo, même si osilisa te na koya otayango na TVT ki atika na mbongo nanga, atika na nyongo nanga na TV za registre tobeta ka parcours na biso. Ouais. Outi wapi, ozokende wapi et puis ozokoma wapi. Donc awa même si mutatika na nyongo nanga, même si asilisa na tina koya ko lobango te. Donc pour tant opposer nga ba question opposer te que atika na nyongo na combien atika ba obayaka ko sala ngo ezaka peut-être mokate colère amona ke ausuka kana kozala parolier. Donc ezambongo na il faut azwango esunga bana. Ko tant yo PCT kanda wana leki TV. Ko netinga na leka TV te pona ya ko diminuer baninga ko diminuer ba tout pona tamsuma ka mbongo nga na sala ka carrière nanga professionnelle. Est-ce que lelo ozaka na ba relation bien na maestro Fabro? En tout cas, pour nous, on a une relation qui est bien aïe, mais pour nous, on a évité ce qu'il y a une relation qui est bien aïe. Pour nous, jusqu'à là, on a bloqué, mais il y a bloqué dans WhatsApp. Donc, on a gomme l'album gomme et bien tout au PCT. Non, gomme na bimité. Ngai na souka ka na ciblé. Donc, l'album sous yo matiti na ciblé. Donc, gomme na tikali woye baté salami ndenge nini e bandi wapi donc na tikali woye bangote. On est déjà na tiki makambo wana na se concentrer na carrière quoi. Donc quelle est la différence na ba disque au salaki na le gomme bimi bo moni touche absence à touche na yo to elo mo ibaksa ni problème oyo bato belé bazo finganga lelo ezaka ka bato bazo sepela nanga baza mukie ke bato bazo finga baze belé wana nga na loba ngo eza nango normal etambola de père tozana vie tozana liwa moni to ana vérité to ana lokuta. Donc tozape na mafinga tozape na bato bakumisaka na bato bacholaka donc namona ngo ezaka normal soko moni mafinga ezoleka dose ya kokumisa na ebele se koza dans les bons so bato bazokumisa trop keba wana okoma ata mosusu okoma oluka oleka nzambe mpo nzambe ye moko eza na bato baboyaka ye trop bakroyaka na ye te sikoyo yo ndeni bakobanda olinga oleka nzambe sikoyo soki nga na koloba différence oyebisi nga na loba différent oui côté ozalaki opesaki na absence no ezali on a musicalement parlant hein, sans polémique oui. Na vérité nga na koloba boye na travail ndenge maestro azalaki auparavant na sikoyo wana la vérité selon nga na lobi te ke bato nyonso azwa ba oyo mutu mususu azomona mpona ye travail à lelo eleki ya kala wana bango nga na loba siko selonga donc banzembo ya kala na tika ngate po na banzembo o nga na koma na tika ngate banzembo ya kala na banzembo ya sika oui ona yoka lelo po na nga ya kala eza un niveau ke ya lelo ke ya sikoyo pour l'absence ça touche na quoi
te absence na nga kutu te wana tie majorité banzembo ya kala na ya lelo o na yoki donc pour na zwaki kutu tante ya koyoka émission mo na uti osala journaliste bando tuna nga est-ce koyoki na yebisaki na yoki te so kutu formule 7 ya ve na nga aigle na yoka te avant na kende koyoka ngo na bando tambola banzela na zo yoka ngo kweza banzembo musu te okovanda kaka il faut zwa tiombo no bando yoka ngo te nzembo mususu ekomelo yo moko etindi yoki eyoka donc lokwa ngai bande kokomela nga te na banzela tant journaliste a posé nga question bongo est-ce que yoki na yebise na yoki te fona zwa temps mais na vandela ki yango penda na yoki na moni babilo akala na ya lelo ya kaleza mieke ya lelo bandeko babolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya boisson alcoolique lokola whisky champagne vin pe misusu bazali koteka boisson non alcoolisée lokola coca fanta oza mobimba. Ezwami awa na l'île de France oyo bazali kosala distribution partout mingi penza awa na l'île de France livraison ti bisika nyonso kolinga o na salle de fête o na ndaku o na dépôt bisika tout okolinga oza mobimba benga bango na numéro oyo 068 54 17 740 société KLP distribution chez Luc Kulapa yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée Eukani. En tout cas, merci. Tu vas dans notre thème en bonsola. Et Zalimo et Belé, mais les au s'engager dans le na lycée artiste musicien chanteur yamboka o n'habite ni excité ni stimulé côté wana. Tena génération na biso eza eloko moko neti ya sika mais na ezalaka nango déjà pour ba vera mbo pe ba bando travailler na ba papa Wemba ba ve na biso ba Jean Koubal ba zaka pe ba parolier donc na génération na bango na génération lelo on dirait ngai naza mutu moko na s'imposer et puis ekomi boye au mona to koma mi balé mi sa tout 4 5 on dirait pe na série ya ba ve quadra ndenge ezalaki donc ya nango normal balobaka balanda kaka exemple ya bien on atalaki venanga karmapa venanga waze kwa verambo ba Jean Koubal ba lokwa kanza na bi lokwa bango baza ba ve nga pe na sala arranger ya ndenga génération na biso na zala wana na kati yango naza boye ba difficulté ni beaucoup tana nango tant beaucoup ma banzembo esenga ni boka nature mingi boka komanzembo soko lingo soki ba musicien oyo ba parolier musu ba travailler na bango batikali so yemoka lukia me ko komanzembo par là ba comprendre que ça kwangana na dendote donc eza pasi ya kosakana te osa nzembo ezana am ezana mélodie ezana maloba bien po okoza na maloba bien lukela osko mélodie lukela ndenge mokili ezolinga yango moni parolier akozala koma banzembo bien na ozo koma nzembo mabe parce musicien il faut zapper na litoi ya koyeba pe nzembo bien po eza ba musicien musu bazwa nzembo lelo te akozwa nzembo atikali oyoka au moins nzembo ekoma okosa ye po nzembo ya mabe soko oyoka yango trop okasango eza bien olali na tongo olamwi na tongo oyoka yango tango kelala oyoka yango tango omesa nango yango mona so album ebimi au moins ata musu bino ba journaliste to ba fan babi asala album andeni ba nzembo epola boye donc tant bino boyoki yango epola ya zoyoka yango ndenge mona bino te po ya mesana ki nango donc un bon musicien oyoka nzembo ka lelo eza lokwa bafe nanga aigle so tali ebo oyebi ke jwa yebo oyoka nzembo ayebi koyoka nzembo oyo eza ke so moni nzembo ayebi ke nzembo oyo baserbe baolinga soka yoki nzembo bayaya baolinga nzembo oyo ekozwa nyonso ezwa bato tu ayebi yango ayebo mona nzembo des fois te donc epesamela mutu tu te bando vani to vana awa o déjà la troisième façon na tangi bien autant ami kombo ya aigle o chebe exemple aza na ndenge na kata ba matière première ne to tanga ba cuivre ba coltan ko taper aigle voilà fali poup to koma to fond la pena par un chapitre mo rato sur la paix sérieux évolution na ye mais to za na musique nyonso en général
nani nde idole na yo? En tout cas, nga kozana idole eza mwa pasi. Yo motalaka na wuti nazali guitariste, chansonnier. Oyo bandi donc na travailler pe na ba artiste trop. Na zala na ba artiste. Skoyo. Koyo tangeli biso ka maestro. Na zala na ba déplique. Kuna pe banzemu na zala na ba V quadra. Ne pas V quadra sko na bando kende na V na nga leonga na pesi ba mbote na ebite so yebie parolier pe akoma banzemu ebele pe na quartier latin. Yo peut penser nzemu na quartier latin. Mais oui, V na nga leon tando mi manga. Donc nga na bando kende na face A na guitariste. Si ta na koti si litutu na komo ke face B pe parolier. Courage kaka. Nzemu ni okota na quartier latin. Te omoni nga na lobaka. Banzembo soki mobali otie zemi. Moi ça za zemi. Ko wela ko présenter ba tout moi na nga fozela moi na bima. Donc pour l'instant na talaki légende volume 1 na nini na yo kiteme. Nga za raso na yo ki na lobby. Net jour wana na moni ba musicien nga ba isanga leader totali ba image moko boeto moni les padres teaser nzembo ne pas ba plan nga on appelle ça batu na répéter ngo na ba rap. Donc tant on a salaki orchestre na bando yebisa bango omoni banzembo nga na pesi batu yango mais misuna ba bimisi te na bazala nango déjà so ba yoki ba comprendre nzembo to yekola yango déjà. Donc bango ne kutu bazaki souple bando yebisanga leader nzembo moto yemba ka to yoki teaser nango les padres zo ça na bien les padres nena et les padres te Jésus de Nias. Jésus de Nias. To yoki azo ça mo ba teaser nango na bien. Donc comment tu bon va na bando kendeti kuna siko muta pistonanga masananga fils Mechola ana États-Unis na PC bambote donc yemta a salaka ki nakutana na ingénieur Papi Jazz ingénieur ba travailler na les padres privé donc na côté la gepe kuna na sens wana donc ngaso na yo ke loko nanga na wanga la rateke wana mona nanga isa ko loko na monya ba na artiste belia na artiste c'est mutu na travailler trop maestro Fab mais au sale numération ba nzembo oyo et bima na ba album na ye mais pas depuis que lobby na biso neti avant na tika ko ma banzembo ba musicien o na yaki ko sala roi shit ya travailler na ba on a soukezelo kwa ba les padres omoni neti nzembo ni pas les padres kayango na loba ata na tangelo ba koma banzembo nanu bimité. Ah, très bien. Omoni, bango ezali kwa shit. Pour album ezora temps. Okope sanzembo lelo album emalonga après 2 ans ou 3 ans. Même koleyo bima, okomo pointet. Neti moi na zaka na libumu, ava bima il faut 9 mois. So abotami okomo tal sabatu. Au moins batu na olifanto no, elifanto nanga ye. Na sens wana. Et pas maestro na tangi po na pesa déjà bima voilà. Bon na quartier latin. Na quartier latin pe même ma. Pareil, kaka bongo. Ba R9 ba Nono Fuji album na bango pe na ebimate. Ponga na tamboli ba Fuji ba déplique presque ba musicien tout. Donc mutu oyo na zwa chance ya ko bosser na été zaka ve na nga aigle. Parce que nzamba salinga grâce poser chance ya ko bosser na été mais circuit ya ko mona né tant que leader. Et mon ami. Nzamba c'est grâce. Eza grâce nzambe apesa ngana na banomo na ngonje regret na collaborer presque na ba artiste ndé na collaborer na ve na nga aigle te siko OK nzamba lingaki nanu o collaborer te mais okoya kuta na ye tango za sikoyo leader ya makamno moko siko yo pona yo na ebite okuta na falile ba talo eza grâce eza grâce te bisfla de tout mais na ba évoquer pardon avant répondre de côté eza grâce te eza grâce te olali penda boye tango olamuka boye pas appel ekoti ya aigle côté la aigle RTL mais eza grâce eza ba grâce pourquoi parce que venanga aigle alingaka ba vrai ana misu na ya talaka so azotala ebike o aza vrai parce que ngane naza boye na yaka te so na ye TV omoni vena biso aigle aza mutu azo défendre drapeau mboka likolo bate batutu batikali ba défendre te mais neto zaka boye okoza na parler na yo otonga parler mo ya gaya kitalatala no ya parler za ya yo mais bato baza wana ba vivre na kati ndako no mais elikolo bate ba vivre vie moko na yo
tant que bango basomba bakitalatalo eza muke ya ba 500 fois to 1000 francs pour brosser mais yo mona palo za ngo ya gaillard ce qu'on a musique pesa bongo eza ba musicien o bazalo kwa bakitalatala pe ya 10 000 brosser eza ba musicien est-ce que ba vena biso ba fali pour ba lo kwa bakitalatalo eza ko lati pe no mitala penda bien zo mitala ce qu'on kitalatala bongo so pesa mo mutatala kitalatala 500 francs asepela nango te mambo yoko memananga omo memelanga biso mozo yoka sepela nango donc pona fali kitalatala munene maza kitalatala te papa bongo yo mo ozomona te loko siko ngai ezobangisanga komo osala makambo azoloba nete oyebi nga so na tontie martyr nalingi naleka ata 14 000 émissions 14 000 14 000 émissions mpona atalisaka bato na tontie martyr mais atondisi martyr nazoluka namona te na interview moko boye aloba rien azomona yango 10 000 oyo to azomona yango nini président Macron ayene ana bandal nazoluka vidéo asala ta direct ya Facebook aloba babana di bomoni rien le semaine où ça tout n'a rien on a mystique so nga na vandi na plateau awa na émission nanga yobi combien de bato balobi yo émission na yo soko lobeli makamno ozanga kokota aigle ba message ya kofinga na est-ce que ko soutenir yo Alexandre nga na yebisaka bango nga soki nazolobela aigle na kolobela mutu nyonso po baza bato yo biso tozotala pourquoi bato balinga la vérité te soki balobeli aigle pourquoi yo yo finga nga vérité etika la vérité tout détail na moké oyoki album ya fali Formule 7 voilà Formule 7 eza muta robeto eli solo te nga lobaka boye omoni soki mutu ana succès te so akomi na succès akoya te na ndako no valdi koko na komi na succès yo moko eza automatique yo moko to vendre tala pena valdi ana succès o comprendre tant yo pe musicien oya na plateau ba yebiso mikolo komi na succès yo pe o défendre ngo deux fois te mikolo ngam na kangi mais soki kaka makam mususu ye oza suna succès te mutu pa oya suna ndako no te valdi beta koko kinganyo succès sili yo moko boyeba ke Joanna succès sili mais tant akoya na plateau journaliste ayebisa ki oza na succès soka yebisa susu okiti afâché donc soki muta sili bino ba journaliste il faut boyebisa ka koza makasi wana botonga mboka to défendre to il faut mutu autant point ni muta lukaka koma na succès avant tant muta luka succès e ba ke na succès te fona luka succès parce soko luki succès ngoye soke sili ndima asime ke succès silinga pona luka lisu succès nazongela parce bat baboya kondima ngana loba kiteti so muta komna succès akoma teti aya batu na ana ya bata akoma kokatsango be ya ye koma ka ya bien mais tala siko eloko ekoma mabe soki muta sili omoni kiteti ya succès ekoma lisusu fois 2 donc poso muta sili akoma suna teti ya makasi koleka ya succès po bandoluka défendre kosila na ye wana parce que côté comme un scandale soki kuto zana kiteti ya succès soko sili il faut yo moko vanda pena ofani pena calme komi ko reconnaître que na vidé po oluka vitesse mususu on est âgé tantoni mambo sikoyo ngana olobani il faut vena biso fali na anglais soto longoli na musique na anglais ya kopesa respect azam to kopesa respect na koyebisa yo awa tangu vena nga fali po babanda koyemba nzembo alora Lorenzo ba musicien nyonso ozomona bazalaka tozala na bato c'est ton ba musicien nyonso nazomona ba musicien bazembe ebele kaso ozomona siko ba musicien ngo bayaka aye kokuta da aigle azaka na succès depuis quartier latin ya ye na misu na ye asali succès ye succès sili aigle azaka na succès siko muta bongo pese respecter ndeni ko maintenir eza lipa na kwanga te ko wuta kuna tilelo zaka na succès eza lipa na kwanga te po ba misu bazwaka succès une année déjà pas eleki siko muta ana succès plus de 10 ans et bien est-ce qu'on a faire religion na te na pesa bande konanga muso artiste o balingaka te kondima ke so ba biso za na succès te ndima na succès te oza na succès oui naza na succès moi biso to message na moi vérité pour les so za na te ba artiste de ko ozo ngo aider temps tout na moi conseil mais vas-y o lobi combo na
Et de ranger quand même. Te, nde na aloba boye. Bato basaka makamba bongo bazo comprendre. Eza bato misusu balinga baloba makambu, aloba makambu mazo koka koloba te. Est-ce qu'on a la vrai na loba vérité? Vous comprenez? Neti bato baboma biso eza ba bureau na biso ba musicien. Awoyo yebiso album ezo beta fort. Voyagi pena. Oyebi bato baboma biso ba musicien eza ba bureau na biso. Soko monyo zalaka ngalo ba vrai bureau eza bato basala ba commentaire. Parce que eza ba commentaire mususu yo momo na olicho opena linga ngate mais eza commentaire mususu comprendre que ah on ne faut na avancer boy. Ouais. Moni bato ba komaka ba esa biso wana succès. Yo moko sko fo écouter yo pe yo mo yebi ke na pe na succès o balobi vrai. Mutu mususu o mona la bureau no aye album ezo beta fort. Yo pe musicien o yebe zo beta na ngote o la tango o yebe na plateau tango yebi sa bato zo beta fort bato amono lokwa show. Mais joyo yebe tandingi ni. O do mona on la musique ya Congo. Eze belé est-ce que na lobi album so ezo beta bana tina woyo yebiso ke ezo beta bato ba album na bango ebetaka na bi ngana lobaka ba leader misusu bavanda na ba plateau awa o ba bimisi album oyebise tombola maboko no mibale atomboli boye oyebise yo bimisi album ebeta o ezo beta omoni kaka maboko no ndeza bongo tanga kaka 10 concerts o beti na album na yo ye moko ko banda moko ya coproduction mibale misato ko motala kebako na beti benda teko mais est-ce que au monde vandi ozo oyebisa mutu lokwa vena nga aigle so ebise tanga 10 concert ko tomboelo na makolo na misape makolo esili ne maboko esili tabusa bandoko na matoyi tino ba misu omona ke abeta ka fort place au comprendre que mutu asana succès yeyo wana eza ba vérité parce que vérité comme aloko la lisasi donc bande koto comprendre que to yebaka ko respecter bato to yaka kokuta et puis et surtout oyo bazana maintenance ngana loba na sens wana o bazana maintenance voilà. En tout cas la toute question sur Formule 7 sur le plan musical yo zana lito yo wana ba classe ya mambo belé na oyeba na yokaki na salaka émission mo boy panzana ki partout na défendaka eloko ya monotonie si tu ngana koma pe wana ouais donc bato mona o album monotonie toloba vena biso fali akomina na combien d'albums ebele oui sikoyo oyebi biso tozaka na eloko moko boye na chic omoni so déjà komi oyembi ata 50 chansons et okoma déjà na identité moko boye oza soki muta yeli on nzembo nano okoma oyebi c'était ngana linga boye te koto fo longola fo sala boye onenga sko caché wana style mutu so ayebite akasango monotonie soko talive na biso fali pupa seben na ye ezaka cheval ya malembe nyonso akobete ozaka cheval obenga ngo monotonie te po eza caché yo et tant obenga ngo cheval il faut ba internet peut pas comprendre cheval donc bato cheval donc mutu nyonso ayoka musique ne oyo ayoka ne betaka bongo na seben wana babenga ngo cheval soko ke na wenge musika maison mère oyo ka vena biso ka kola beta cheval te avanda ka penda sakuba avandi penda na caisse claire ana ebeteli na sala kasha maison mère oya kasha wenge donc so ok pe na BCBG oyo ka beta ka même caché na vena biso ya Josar Zaiko donc orchestre na caché na eliko lo bato so longwe pa aigle ok BCBG mais obeta même caché ba biso te biso to beta boete on appelle ba difficulté ko lo bate ngana même innovation ba on va sauter innovation te caché na biso yango sko so yo kango trop muna moto ayebite akoka sa monotonie eza eloko oyo eza différent na caché monotonie eza lokwa ngalo ba leader mususu basaka ba nzembo 60 minutes asalika nzembo moko 60 minutes makaboli yango o 4 minutes atango kombo ya Willy Mouchen venanga na pese bambote akaboli atie oka tous les nzembo ezaka 2 temps mais a changer ka ba gamme a beta on a do a kango na re bilo mutasa makambo na venanga Jean Kubala ya na guitare ando yimba banzembo batuka na 2 temps si naebi omoni ko biso ba tutangela ntiki to yeba kango déjà so tali boye ba opena za monotonie sko ba confondre que ça ba leader musunde baza ba vrai bato monotonie net nani te
Voilà en 2024 oui. Donc baza penda ba vrai bato monotonie. Soko lobio banda ko panza banzembo ya fait nanga aigle. Nga travailler na ba artiste vendre yoki nzembo à service. Abenga penda splendeur to sa nzembo mo lokwa service. Zana lo bandana mambo lobi o travailler na ba vendre na ba artiste nzembo à service ebimi. Oya zela na voilà. Monsieur penda benga to sa nzembo à service. Na yepe na luki na lingibul na plage pe service. C'est plagiat, c'est une infraction. Hein? Na plage pe service. Wana nzembo nini? Ah, wana nzembo ni au plagiat service. Oyo kango, ceux qui te sisa na utelo nzembo ngo na bayoka. Mais ah tu as un problème na ba tout yo zo ba vérité o déjà les cas nango moni les 20 tirés faut les voir. Au plage penda service. Yoka vanda penda tala nzembo ya Jires Kembo bien. Oyebi nzembo ya Jires Kembo. Yebisanga monta ona komi deja kobanga ebi misa couleur nini sala no yebisanga monta ona komi deja kobanga ebi sani sala no oka ndenge ebi misat voilà donc maestro abenga bi splendeur vanda plage to plage nzembo service ya fali dege yozo ke la déjà la beti grâce à ta vérité on a la bête ka déjà soit beti pas koluka te banela pas pour et ça la scandale doublé donc on a beti wana déjà na beti ozomona sikoyo respect déjà na mutu wana vous comprenez oyo ki pena nzembo banzembo su yo mo pendo yo ki olobite point nini el généralissime Robinho Mundibu abina yo ki siko posa ko yemba rumba funa misalba mahumba po Valdina kosote eza ntaka vena lelo musique na biso ya mboka biso ndenge ezokendela otiepe rumba bato bayoki eza difficile bato bakoma vanda kuna yepe na eloko ne ma chérie nanga koma mbeya ayena eloko moko ya facile à capter ekangi banganda ekangi rumba nano ezaka fo ba parole ebele ba bloc ebele fo luka thème moko boye po ebanda kozwa bato eza blague te mais vena biso pena ya katala sko musicien oya yembaka 7 sali succès mais ba fan na ba mélomane ba yebaka te 7 eza difficile pour ça le succès. Ah bon mon bébé je te jure que pas c'est comme exagéré nazoko kate yango na sengi ya banda mabwale pe minyoko na ngai ezo persister 7 na komi bouleversé komi singa vagabond motema. Donc album wana tango bimi banzembo o nga na yoka ya liboso na okende yoka eza pe banzembo ya liboso bato ba accepta donc tango na yoka mal la compagnie na bi onzembo Céline Dion e bandi otoni ba piano e bandi na bi va mona ka loin oka nzembo mal la compagnie ndeza oka pena me faire bandi pena abandi pena zo niancer pena yeta ngwa telema akei. Donc au senti que mutana niama vaza kana niama na nzoto po bat bakasa koyemba ezaka yemba sko eloko vena nga gagner la batu ana charme ana âme tasiko congolais niveau komaka akomisa e chanteur autotune ba bosanaka technologie ezeloko mususu na savoir faire ya mutu ezeloko mususu mutakoki ko s'adapter na technologie ndenge monde ezokendela omoni okozo za prêtre oza patron mais ba biso mikolo ba chombo te fo iPhone vous comprenez yo boyi na yo lobi tenga iPhone tenga fo téléphone à simple mais mo bola mo azoleka na baba azani na iPhone vous comprenez donc yo otala onga boss mo bola na iPhone il faut na s'adapter pour s'adapter vena nga sikwa yeba ka so azana 1 2 ezala 3 ezali 4 eza 5 eza sko ba musicien na biso basala ka lokwa akomi déjà so bato bayoki akasa komi mais lelo batebele bataxa fali d'un fond chanteur aza chanteur ya machine vena biso neti quadra soki bobengaka ba musicien o bautaki pa ba leader ba fo ba chanteur carrément bobimisaka ba leader o ba rekitaka bango pe baza ba faux musicien ndenge neti mutu neti quadra aigle faux chanteur avant d'essayer aigle aza na qualité nyonso o musicien sengaka azala aza beau olobi aza beau
kozala beau. Et quand tu sonnes dans ma musique. Oh, azana qualité tout oyo esengaka musicien azala. Aza beau. Sulander. Aza chanteur. Likolo ya chanteur. Omoni nga naloba grand chanteur eza moto aza na voix commerciale. Voix oyo ekomelaka bato tuna matoi. Po ani ezalaka omoni musicien akobima lelo so azoyemba moto atuna jo wana mikolo ayema be eza nani o ayoki da voix komele na matoi mais eza commercial te première fois ayoka voix wana mais so aigle azoyemba ata musiki oyebaka ye voix ne déjà koma commercial donc grand chanteur eza moto oyo voix ne ekomi commercial na matoi ya bato tout. Ah mais yo wana une hypothèse na biso na tona hypothèse moi na Kinshasa pardon pendant 4 na 4 ngana lobaka eloko moko boye comment okoki kokoma na niveau ya kolobake bango basa banzemo na bango ezo sa succès biso to sa banzemo na biso oyo eza ba chaîne d'œuvre ko wumela yeba nzembo po ko ma chaîne d'œuvre il faut batu bayoka ndetikali il faut ça la succès yo ma tib il faut ça la tib nde batu ba vandisi yango mukolo kozala te batu bazo betango nde nini batu ba nzembo ne komeli batu te ko za chaîne d'œuvre na kindoki so mutayebi nango te nde ni ayeba ngo eza chaîne d'œuvre il faut ekoma ekomela mutu même biso ba yebisa solo mona Kinshasa ke non ba grand chanteur za bato ba yemba likolo kasi kala bato bakosa bango bongo sozo mato zo ke likolo nde faux chanteur te musique voix oyo mutu akoki ko gagner bato eza voix fondamentale. C'est quoi la voix fondamentale na musique so kepe na kotangela ntiki ba yebiso omoni artiste ana wana eza voix ya basi mobile ayimba bongo te voix d'homme na musique ba yebiso ngo na classe na ntiki ezako ba peki so pena voix oyo eza pona mobile te so vena biso fali voix yemba eza ne voix mibale na ntiki ba pesaka batu voix na fondamental chanteur a visitaka azongi o visiter o pese émotion o vanti bat na se charme tindika siko am so landi vena biso fali avanda na sa tindiki charme tindiki am au mona visiter a pese émotion on va benga ngo émotion so ka visiter émotion azongi siko muto akobanda yo ka bando zaka na pose émotion na émotion basala ngo minute muke so sali ngo trop émotion leki mutakoma mona ngo normal eza ba technique siko ve wana tango ayembaka bakokoko bekachaka banini bavocal asala na bavena nga bamontana autotune ezalaki te siko pourquoi ka lelo nda akoma faux chanteur po autotune ye seki babando ayemba na WhatsApp ezalaka te album ebimi osali groupe obwaki yango na WhatsApp ezalaka te autotune ye ka lobi awa ve asadapte ta autotune ana ndo mona ngo bongo soko ozoyemba neti na do il faut tamso baccorda ngo tantôt na do dièse et ça peut moins mystique parce que chanteur kaka benga grand chanteur bon le roi yo za no grand chanteur uzwaka autotune no mwande sakana na ye yemba na ngona eko sakana na ye parce que maître Gim ça peut faux chanteur yeba yemba na ngo Daju yemba na ngo ozi ba hero ba K-Black basala kango makambo wana ezalaka awa so yoki mutaya faux chanteur mutaba autotune eza mandoki ya ba faible ba beta kata ba na place osimbela aigle to simbele wapi yango na lobaki aza beau ana ba qualité ya o mise singa kazala za beau ayebi kobina ayebi kopesa musique na munoko bato sima ba beta ayebi komona nzembo oyo ayebi keso na tango taka mutavanda katali ngumango yango yo ba misie bazé belé pourquoi ba mona nzembo wana te mabele lisi ayebi ke awa soki na jango na 20 ans ayepesa makambo azana babiloko na ya kala muta wakende na nini kaka ngayo madilu system va jango atango na ndoki osanti mutu so vandi azaya kufungwama azaya kokangama te so vandi azaya kufungwa aza bosser na ndenge moko ya kosala jete donc ba qualité ne wana siko so mutu moko bo aleka pakola buzoba na bémission na nga faut na profiter na recadrer moi batu na mona émission mozo beta c'était sur ba note musicale fali aza danger na ba note boye na boye omoni nzembo le roi Terminator ngam na guitariste kumba pamba et puis ça ta composé un mois comme le roi demi-temps un mois comme le roi 7-7 au capena sol fa do sol omona nzembo e bouger eza temps composé mais mutazo yemba il faut yoka ba note nini azo pesa
na kati wana zwa mwana ine vandisa ye tuna ye question fali pupa aloba te bosser asimbaka ba grand chanteur pe na mbogo basé belé neti ba les padres travaillant na bango pe oui les padres la chanteur des fois te ala chanteur parce qu'on ngana lobaka nini mutu il faut que tout akatolo te musique eza business producteur ayelaka mutu ki grand chanteur te ayelaka mutu carnet d'adresse CV biloko nini ozosala producteur daso amoni oza na Bercy oza na Zénith oza na Olympia atali basale mythique obeta akoti na Afrique atali grand musicien producteur aluka grand musicien non grand chanteur très intelligent splendide en tout cas que battre c'est ozonga trop webi producteur alukaka grand musicien non grand chanteur donc faut aluka grand musicien pour ça la makambo parce que tant bat babeta ka ba c'était ba grand chanteur ah yo comme konini vient na biso ntona fandi na plateau zo ba makambo ba grand chanteur vient na biso ntona grand musicien yo bi combien de chanteurs ko baza mboka ba leki ventona na oyemba na veille ko commercialiser musique voilà vers un grand musicien pour ça bon ayebi so ki boza na kati nzembo ayebi so na zui mundibu na tie awa na zui moto na tembe gogan na PC awa vocal nzembo eko sala boy faut ça da bon musicien mais grand chanteur akoyeba pe ko classer ba vocal à batouté différence c'est un grand chanteur na bon musicien ba bon musicien ce ko baza ya kotanga ba ve quadra ba bon musicien souvent so moni ba bon musicien bazala na grâce te ya kozala na belle voix soki ya ndenge nini mais au sentir ana voix ya danger te ma s'imposer batu ba yoki ya so tali souvent ba grand musicien bazala na belle voix penda loa ya gravité mo sentir à s'imposer avant la pesa makambu et ana eza njoma wa yima yanima yele te touché Jacob de Varier ana voix nini soko longwe wana oyo ba Nino azala na voix nini ba disque platine voilà donc aza grand musicien yango ngana lingaka kozana nga grand musicien na bon musicien fin cop so tali mboka biso eza ba grand chanteur na landa mundibu na émission mo azoloba so ba tie na ve na nga volontaire yemba ya pas match abe volontaire ko bouquer gorge yemoko abe ko bouka nga gorge mais est-ce que so zui ve na nga volontaire tie na Robino na za grand musicien Robino mundibu carnet voilà. Est-ce que producteur a voyé la gorge producteur ayaka hôtel à makambo so lobby bo vérité o sko batu misu ba non producteur la na gorge te producteur a la gorge te hein au frère na gaz mawete combien de personnes ba finga ba producteur o ya beti se yo finga butu mo producteur ya beti alanda ba carnet ba de voir kamando yo ka splendeur alanda carnet alanda asala kanini yo vaino kana ki ga chanteur no line na oka pongi line na oka pongi baninga ba avancer yo line na oka pongi ba tourner za teni zala muta business zala grand musicien point barre soit ba trophée soit ba nini et puis eli koloba te pose la ka grand chanteur to grand musicien faut beta ba rumba wana c'est que komi ko coincer ba inosbi ana combien de rumba na mboko ezate musique nyonso eza musique musique il faut te ka rumba vena biso visiter ka tiki rumba aigle akepe na makamususu azongeli bino na rumba so pa tiki bino rumba ngo mutu pe o mona ka ekende kaka boye takwa weya pe susu fimbu mais to mona ki batu bakoma ki rumba komi kilo photo sala babilo na biso mo bete kendaka mais jwango soka yesu sa niki rumba ezokende kaka Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake
kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier teste oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na klinike misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani nana na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate mais migration na musique na biso kolongwa na rumba kokena musique urbaine wana na monyezo ezo ba critique ebele na mboka oyo tovanda boeve na biso fali asigné ayimba banzembo na français mokili oyebi nani alobaka combien de personnes balobaka ayemba babiloko na ye wana ntango ve na nga alobaka ke bato bazoboya nga lelo mais kikala na nge ekoma bosika bato lelo ekoma bosika te koma olingi kaka kosala eloko na retard après avoir kofinga kotiola moye kosala procrastination moni eza na ntina te et puis namona bamisien mosusu bakoma odéclare koma musique ekodirige bato bamona yango ndeka motu moko azodirige te ve na biso aigle ntango asala miziki atalaka peuple asalela yango peuple asalela yango bafan bamélomane oyo balinga miziki ya bien ya siblaka motu te speed na ye nde ntango atiaka makambo ekomi konyata na bamusicien yo ozokasa neti ye asalela yango bamusicien te oza faible ekundi yo eniati yo ye ya bato te ye ya bato te azamonaki bacollègue na bamusicien eloko ebangisaka nga musicien azosala album ebimi ale oyebi makambo wana aye mpe na ta mosusu na chaîne moko avandi na musicien asala promotion album yo mona da aigle asala makambo wana il faut na kobanga mutu na niveau na ya bongo yo moko ozotala na biloko ya bongo bangi yasala nzoto malili kabimisa album aye kolobela te abimisa album akomi oleka na musicien défilé lobi omoni na chaîne moko boye lobi omoni na chaîne moko asala yango promotion ngai naza mutu so nazofuta mbongo na régie babeta ngai ebele koleka aigle yo kasi nga na la koleka aigle po ani bayebaki tobeta ye ye apesa biso mwa tweke mais aigle tokobete na volonté na biso donc so azosala succès po tia ye na chaîne na bino soko otie pe te baloba ndeni nzembo ebimi ebeta na playlist na bino eza te aza kuna so atindeli bino tweke bozwi amen merci so eye pe te donc aleka déjà sota baniveau nalo babisi biso na Afrique babi na biso tomonaki artiste musicien mosusu balekaki babi na biso ntango bozokumisa kende ozokumise boye lelo boye na Afrique mpe so babimisa baliste mona ntango mosusu yazalaka te oyamba bamessage ya bongo nde tomela moke tomela na moke mutu na mutu aza achombola ya peut-être la chombo ya butu bususu ebimi nango aigle aza te mpo mutu ya mutu aza na chombo na ya mutu amutaza na chombo na eta musu na chombo ya bon siko so bachomba bato nyonso ebimi aigle zaka ya yo moko ebimi te omoi teke wana ekomi nko donc oyebeli omoi eza vérité mais osaleli yango démarche ki eza lokuta omoi teke quelque part yo moko obimi ki oza ennemi omoni bato baa vrai akomisaka jamais moto azosala fierté ya musique ya mboka na bango ennemi te par contre il faut ko protéger ye azomatisa drapeau. Vous comprenez? Journaliste moi tout une question avec la mission banzembo belé mais o ezobete za ko contenir c'est papa bino bolukaka nini soko zota match à Léopard 11 joueurs bazana terrain soki dibi ekoti etamaka na joueur moko otala ba match baganya ba 5-0 est-ce que ba 5-0 wana qui dia battu trésor pour ta etamo terrain boko gagner pe 4-0 etami na joueur moko. Et c'est normal, mais déjà comme on a 12 chansons très chanceuses au bêta bongo. Oh, yo lingini. Et puis banda bimi si combien de tourna beti. Album yangwane simbis ko ba o ebimi. Tozo zela tout monde a concert, tout monde a te poani. Et comme ba comme ndenge mon abiso batuna to sal album te. Ozo mona te faut différence ezaka muto asaka ba album fa beta. Na biso batozana ba album te to za ndenge moko te. Comme biso nyoso ko show na ba concert. Na bato abisa ba album.
Et puis nakamwaka lelo comme va producteur abenga yo il faut bimisa iloko moi pe musicien le TV mikolo na bimisa iloko tengo ba benga ngata aigle ata bimisité akokende siko tambolo bakao ba chaîne d'œuvre yango anati voilà à la fondation makasa pesa biso ba droit schéma pesa biso ba arsenal de belles mélodies eza ba musicien mususu na tie pointé tia ko daye peta musa comme na niveau aigle te to luka kate to ya ka ko luka oleka aigle to nzambe ne mutaye baka. Vous comprenez? Quand on mboka aigle, au monde appelé Mbeyambeya na kwa na ye. Soko zozo kamara na onjete na descend na otonda nzambi. Quand on mboka ba aigle, ozo mona pe Valdi Tambwaza wana, ozo ba 500 na ba 1000 na yo. Tonda nzambe, ba full boss ba bina filé, baza wana, tonda nzambe. Koluka kokoma muto kokoma ete po aigle tangwa sekaka. Au monde a aigle seka. Ministère mususu a seki au monde a seki pe na ndenge na ye. Différence déjà ngwana o lo bagé et on a comment été. Mais bah si ce que mamba numéro 1 en Afrique, bah fanatique bah kosara biso, boyena. Ezali journaliste ana ebisa ke papa, joa téléphone no beta. Beta kaka wa opesa maman réponse. Ba journaliste faut ba sunga biso ba musicien. Si non ba recherche. Musicien leki na plateau azo betelo au monde boy. Oyebi se fongola ka chombo no to vérifier mambo lo ba so eza solo. Omoni? Biso to ba éducateur ya masse, nde to ba leader boy to lukate to yo lo ba makambo lukuta na TV. Très bien. Donc tant o lo beloko il faut ezala yango po okobebisa pe population. Parce que son message a bongo ekei et pas bato baza ba ignorant. Campagne nini osaleli aigle. Ozomona? Mais tout ça on a nos côté mamba cuisine obi nga tango on donc comme na ba décobelé ba musique moi na yemo muta osenga to plage donc obi na nga musicien moko c'est ba musicien belé ba senga ba plager et puis eloko nga na yebisa yo kanga lelo omoni eza ba musicien musu ba pesa ka face kaza ba eza ba musicien belé baza ba warrior révolté alinga ka fali neta kufa na ndako ala muka zwi guitare ayimba banzemba fali na vana musicien bongo. Et puis avant de Sabino Namboko vana Michel Bongo. Na vana Michel Bongo. Venanga fallait à concert à tel monta puis a Sabino bo sagana ya rotondi ça. Joana mystique. Rotondi sango. Na parlé a yebi qui est aigle. Mais na TV, pesa ngo peka na TV. Et ça le logoté. Ce ko bat babanga na bongo. O pesi na parlé. To ça na ba musicien o ya lo bagana tala sobi obando vana na ba musicien obalo na parler so enregistré bango orokima mais ngane na zabo na vrai soko yelinga makambo aigle na ninga mabeshenga na bengani yo soko yene to kasa makambo na loba na TV na ndako na loba musu na ben o mona ka eloko moko pona plagia lisola ba plagia ovandi pena be sprendre no komana to kusala salela nganzembo hotel nengo fandi bongo salela nganzembo hotel o mo nga kutu na luka au moins, chanter c'est Venabiso Fali Poupa. Corde vocale nae à Plajaka. Venabiso Fali différence c'est ça monsieur voir les amours nene qui Venabiso aigle. Mais so tali ba misuku ba comment copier na maloba. Na elobeli. Soit vandi o kabatik o comprendre o azana kacha aigle azana kati nae. Mais au moins n'a pas so boya. Mais bah c'est un grand zembo ga jres kembo kaka. Te banzembo belé ti na batu. Ti na yanga na biso. Ya net zembo nini. Moi mi se na tangelio. Ye. So na bimise ma bête. Te bomba. Mais keba micro dans sensible au début bien vous la te bomba. Est-ce que bimi? Bah toi c'est sur la palais. Moni. Donc, allez là et à faux. Allez là et à faux. Il y a quoi un album et bimi à Pandi et puis enfin leader autant soucié à Kumisake na TV. Pour hasard, musicien mais révolté warrior comme le oh penda ka voix qui zengi penda ta vena biso fali mo kota zo kenda azo mona ya mona raté ya mona raté penda. Moni problème il y a vérité. Qu'on a dans mutunga na lobaka même si nde to sala a to za et pas mama rosa sauter nga char de combat kuna obi siko makamuto sola awa e bima na ba prince zo kana ba joma ba ba char de combat ba bijo tango abima to bombarder siko
tant que la vérité mususu batie char de combat pour na bimisa te mais ebima kaka après si on a souka na esi bango na bimisa mais oyo lelo za mukola liwa nanga naza char bato bongo donc vérité nge pa nanga oyo tiela nga ngoma ndoki te koloba te. Mais est-ce que la musique n'a pas Congo évolué? Oui, elle a évolué. Ils ont évolué. Déjà, quand on a battu le roi, aigle. Ils ont évolué. Et au moment où ils ont évolué. Mais Robert, tu as un concert, tout le monde a comme $300 ou ça vraiment. Mais si ça, mutuna mutu, 500 Benabiso fali aye koti kapé ba print na ye. Soka zate nde balobaka papa na biso batabula ba rochero ba grand prêtre calé ba nini yepé ya ko vanda na beta concert à $200 na Congo. To 100. Ya beta 200 ça vanga na 300. Nani soit beta 300 ça vanga na 500 yango place balobaka ota la capacité na yo. Ba misien musu ba na ba fan kaka et suki na YouTube à côté si carte pan na Pakistan ba koti ba robot ta sko so batu bata le belé na ba pays wana oyebi misakana kebeta pe ba concert ebele kuna. Tout le monde a commenté pena na chinois pena siko yo kangi na Chine obeta la Chine te poani sko muto asaka ba vie ya solo e koyeba na pena ba na bandule na ba tourner opena ba vie ya solo sko mboka na biso eza bulu yeke muto asa ba vie ya solo abeta concert emona na mais au moins pe ba vie somba ba vie tala niveau sko ba o ba beta te ba bia yezaka ya solo tala siko niveau bulu yeke. Et puis na yo comprendre les ba musiciens ba fan bazana ba fan te mais bazaka na ba mélomane donc ane fan na été mais musique na et c'est plus et bendi mais mutu sko azana ba fan aigle na minicho la génération ba onde baza aigle sko ngamo natali bato ba finga raye téléphone na bango ko maka ndenge nini sko ngai na reconnaître la valeur na il faut mona. Dans la mise au téléphone, il faut mona. Na bato ba finga ba zoya mais il faut mona. O kapena muta sabona lobi warrior. Ozota la pena yo comme no warrior. Te ngala za muta vérité en place. Muta vérité en place. Le titre vous est bien micolo muta vérité en place. Voilà ngala muta vérité en place. Naza muta vérité en place. Mais point nini bato bamonaka pasi soki muta kabelo mbongo le kana média a olobi kojo kamange le bourgeois humble merci fait pour na ba code boso siko bato belé ba s'abonner to ba komelinga baza ba warrior na ya ko bomba ngo bato musu balobaka bomba pota musu se ko te ezaka vérité na ba fan ya ba musicien musu so ba ezaka vérité so azana posa se pe nanga to ka musique ko sepela kaka mutu pa ko za fan ya musicien mais soki vérité etali été donc on a na bomba nini na bombe lokote et puis bato ayebi ke ona lo beza yango ko zana mutu azana ba qualité bongo et puis azana la tala ana la abo ayebo bina ana ba kaka na nini azaka te ke lokwa misien mobwe banda boye ba kaka malunga te omoni journaliste moi zo sanga o lele komi soki bazotanga bato bakoma banzembo yo batanga ko lisute poani na bi papa oya ko lukaka batanga nga liboso tanga banda tanga ngai banda suka na quartier olobi e banda suka na quartier ba yebi ke atavana na mission tel batangi kombo na ye babwa nga na disque mais oleka na pe bato ba yebi na bakote ke jongo eza yo o babwa na disque et pe sonini sko banda na commencer la carrière solo bandanga moko na ya koloba mission aleki na plateau batuni nani akomela nzembo kitoko bo atangi kombo na o mais so yo moko leki olobi afashe aseliki akomomo na mabe parlant na yaki comprendre asenga mona za na Fox koleka o yazo sala wana siko tamba bande ko tanga kombo na epesaki nango ni eloko ni omona teke eza est-ce que son asalaki lelo boyete mais ba fan ya venanga dikap balinga balinganga boy dans la mise c'est que ba warrior ba nsima na yo fort maman nene ya dan fort ba so mona sko mutazo reconnaître vérité ya venaye azo sa makambo bongo
Vous comprenez? Au cours de musique, au salin doule, tu as tout respecté, tu as basal mythique et belé. Faut bosser la peine, mais ici en vendre le lobby papa. Ba comparaison ça là, yo zana nini, sal mythique nini, tanganan, rien. Faut pas qu'il y ait un peu de salle mythique nini o yo zoya ko mankele aigle. Rien. Ba bimiselo mutana za salle de France, betana ba papa na biso banchone. O monate. Mutana za Olympia monate. Ba tumba biloko mabeta monate. Abeta ba Zénith. O monate. Atondisa martyr abeta ka ba stade ba tulibanda. O monaka to monaka te. Bon yo yebisa biso combien de stades déjà beti atana ba stade pour ça. Ah faut que tu na bino bon. Ah. Ata stade à Brazza, stade Niobeti. Ata batelo 20 mètres, mususu rien. Bon, tolongo na biso Martigues kana Pullman 300. Défi. Mission Oya o Aigle à Kosaka bateau soni ta Pullman 300. Ta Pullman 300 invitation to boyi. Omoni? Oui. Bongo, photo kende na ba preuve. Que koloba loba. Mais on a bitumbe deux ans à plateau quand même. Que bitumbe koza te faut ba mi omoni ba musicien ko ba komaka na balingaka soko yambiye oyebise ba vérité te. Faut yebisa pena star oyebi ko ozali na moto mikolo sile. La dimension na bien episode siko na na mo rodo diembe la fali na kondima. Splendide. En tout cas, Kouloutali no mokemozo yoka. Na kondima. Ouais. So ba bien so diembe batala kasiko mutunini oyo ba bato ba lobo diembe. Même si ozo diembe la te, soki bato bati ozo diembe la, soki na diembe la nan, o aigle. Ah. Nandimi. Nde pe ko diembe la pe fait non les padres, nde pe ko diembe la pe ba goga. Na ko diembe la mutunion surtout. Oyo azana bon sens. Oyo azana makadama bien. Baloba komoni même si ozana voiture, il faut kende kaka na sens bien. So que sens nik muta makolo. Ako kende na makolo. Mais yo ko pa kuna ba roulage ba zongisi yo muta makolo combien en avance. Tant OK baluka ba eso ozana na mutuka moke na sens bien te. Parce qu'il faut que ozana bato ba kende na sens bien. Otala ke joya kende na sens bien. Il faut que landa bato basala makambo bien. Ils sont normal. Ozobanga te ba libiso ba communication kili. Ba la kiso aigle na ba vernis boye na boye. Ba da pesi interprétation ndenge na ndenge. Wana na mona na ngaka congolais za na comprendre makambo na retard. So na bina miselo ba photo ba star. Ba bandeda ba ko tshana bango ba biloko wana. Ba vernis wana ba zebele ba star ba zebele ba tshana bango déjà bongo. Yo bo tshana yo. Parce que aigle tant uyepe loko azaka déjà amona ka makambo na ndenge na ye. Oh taka mutaya pena na ndenge ba kinya sombeli bino kano ye mo akota na mai kuna. Wah, akeso mbisi na ye loko américain. Et ça ba boult amona ba bloko na tant atali pe oh ngapi na ko tshana nga ache na ye. Siko babilo mususu loko congolais alinga ko se comporter mal. Venanga na minute aza na pouvoir nyonso akoya pe bo akoma okanga neta musu bazoka yana ngobe logo te batu bavanda ka bo akoma okanga na bazoka. Donc pourquoi batu baza na niveau moko boye ne loko eza normal bazolinga neti bakoma kosakana sakana na bango kitoko te natala kuta émission moko venanga fali akanga boye abina ko bangisa pe bango natala ngo. Donc yemoka yebi congolais ninga zaka oko fente pe bozo banga na ye mais logo eza te. Normal. En tout cas, merci Splendeur. Na batebele batali biso boss Jimmy Belao. Na pesio mbote boss Jimmy Belao pourquoi pas kutu na ngali passa bambongo. Veba bisinga famille benda na mekata na raté. Papa Firmin matota mama Iget mulunga na yeme papa Firmin Mayala. Le bogo epé sarabakata ngote Mireille Ngelo tata mwasi ya bana Pablo Kitamba la maison qui tams Light Bouya citoyen du monde. Junior Iboki, quand il promet, il réalise. Père n'a pesio mbote. Mamati à longo, on a pesio pembote. Il y a l'uson drama, Babi entrepreneur, mon na kati à Paris, na pesio mbote. Pourquoi pas, muto abota mana bopeto akola rana ya ngona ebike. Un jour personne tamba beng tout aux akana bopeto wana. Hier vraiment linga papa français. En tout cas, tout le monde a souka une dernière communication. Na ebike to mes ba to mesano na fimbu. Donc ba comme na biso so bona posa Splendeur azonga ka to ka zonga kaka Splendeur soza na ba programme na yo ko émettre tout à l'heure. Le programme na opé ça le 30 juin dans un concert na Soudaf précisément na Cape Town. Donc ba tout balandi biso na pesi mbote na venanga Willy Musheni
Koda Mboka. Napesi Baba Mputu Ratis na Amérique. Sandra Manzaku, double S. Donc, Batumisu Bazotanga double SIM. Donc, ils ont SM Production. Donc, napesi Bambote Place Aza. Napesi Kojo Kamange, les bourgeois humbles. Bambote, Bisika Aza, Vigo de Campo, Rabi Raboun, Héritier Minimou na Switzerland, Pelou Color, Papito Dedas, Jordan, Solola TV, Petit Nanga Liter Milabou. Napesi Bambote Bisika Zali. Message car on peut s'abonner à la page Nanga Splendeur Mbong officiel, na YouTube Splendeur Mbong officiel. Voilà. Base la paix album na bango Kalate Bazozwa, je suis capable. En tout cas, merci na Kulutu Nanga Jojo à l'Italie, la boutique d'habillement Calzatour et boutique des en publicité pour la fiabilité nango, pour la fiabilité nango en tout cas pour la biloko basala na Kulutu Nanga Jojo à l'Italie na Pession Bote. Moyala, les grands chauffeurs, Mayala. Papi Mungala, les grands chauffeurs. Papi Mungala, solo, Papi Mungala. En tout cas, l'emba terminis. On prend un bateau de Pession Bote. Jojo à l'Italie, Babi, boutique d'habillement, Calzatour et Babi, Kuna, boutique des en publicité. Pour la fiabilité, donc il m'a embêté ça, il m'a embêté solo. Moi, je suis en communication, donc la Pession Bote. Merci na baignon sur batala qui en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui. Ce que c'est plein dans commenter. Merci na celui qui était derrière cet appareil, il s'appelle Shadrach Disquarek et nous dans la bonne régie finale Yemei Whisky Wish en tout cas Ken Pena Makizembesko hôtel la bisope merci na yo. Merci vraiment beau s'abonner sur massivement awa. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.